Bon, c'est la binonion, c'est besoin de la chaîne Nanga Beauty by Lovely. Nga comme on a le Angelema, nelo na mimi bino look oyo. Na vidéo on a koloba, te va on a se maquiller donc on se maquiller dans le bambala moko. J'espère que ekoyo kana bien et puis beaucoup se pele na moso bolingi na sala souvent boye bisana. Donc ce qui bolingi bon mon ande na ni boni si boye bolanga. Ok, donc dès que vous avez un peu de salle déjà qui nanga, ils ont un temps belé, il y a un peu de salle off camera donc la filmé en côté. FK que local bosi na koya kozwa na koza vaseline nanga, na côté on a na membo nanga pona elengisa bien bien. Après na koya kozwa primer na ya misu na kitalatala sio na mona te na yokota primer na misu na après nakora ko misapinanga moko nakora ko benda mo bien ko disperser mo na jokongo petit na sa misu parce que comme chose que na tsaka ni na sa misu ba par la paupière nous nakora ko benda mo boyende bezo mona comme ça, look on a reçu la on utiliser car palette mi balai. D'accord, on accepte. On a utiliser palette oyo. Na palette na ya naked. On va voir la couleur oyo. On va faire la comme base. Nakoi kozwa brush nanga, blending brush. Couleur on nakoi kozwa eza couleur ya brun. Soki on na okta ba couleur pembeni na ite côté mona. Na ite comme couleur on te eza brun. Et donc disons comme couleur n'a rien à transition, sorry. Nous utilisons comme couleur n'a rien à transition. On va bâtir ça en nakoya kotsapi na liso wana mosusu ndenge moko il faut kobendaka bacouleur na yo bien ezanda bien eza te mona kaka straight donc ligne moko non benda bacouleur na yo bien kono ozomona nazosala nakoya kobakisa susu ngambo na liso wana. Après, na kwa koza couleur na ya mauve, yango na kwa koza na kati ya misu na libanda misu. Pona look na zo créer et sengeli bongo. Toujours na blending brush na ba. Toujours na kwa koza koza kolombo ye et la place. Et il y a le bête na misu. Ya inakuwa kutoka na kati
Après, na kozaka brosse wana lisusu na bandi kobenda mwa mokie. Nakoya kobakisa mwa ndambo mpona misu na kati na moni ezi bien te. C'est bon. Nakoya kotia mpe na misu wana mosusu nasuka misu na kati ya misu. Après, nakoya kozwa concealer, nakoya kozwa brosse na oyo nakotia concealer na katikati ya misu. Plus nakoya kotia ba ngeli nanga. Voyez, nakoya kozwa su misapi nanga dep. Après, nakoya kozwa brosse nanga ya Naked 2. Dat is ya Naked 3. Dat is ya Naked 3. Dat is ya Naked 3. Nakoya kozwa couleur na uta kolakisa bino wana ya base. Eza mwa rose purple mauve mwa mokie. Nakoya kozwa ngo natia ngo place natie concealer nanga. Yes, nakoya kobakisa ngo ndambo nalingi monana vraiment. Nyombe papa na mwana matana na kita oyo sali
nzambe nga naza mosali yende papa na mwana sorry yende papa na mwana nakokozwa lisusu blending brush nanga nakokobakisa mauve na katikati awa mpe na suka awa nakosala ngo mpe na miso oyo après wana nakokozwa brush nanga ya naked nakoutilize siko quand ya branding brush nakokozwa couleur wana nautilize comme transition nakokotia ngo likolo boye nazomélanger yes. Après, on a quoi vous avez branding brush on a déjà utilisé. On a fait purple donc mauve. On a quoi pour bien. Ah, on a mis le color. Oui. Nalinga ko benda ba couleur na nga so na sa maquillage na umla ka kuna na so benda ba couleur na nie mélanger vraiment bien. Boy sizinga kamera kataki donc na ya koza couleur na ya highlighter ni na ya tsandiki na sa makiki na po in highlight pesa mwa engengisa mwa mkina na sa makiki na wewe brush blending brush na zo benda moko va la bien benda moko bien no. Agora eu tô cortando. Yes. Como já assistiu blending brush normal, eu cortei da assistiu da colher normal aqui. Na koya kunaki kotana ba fossile et puis na kozonga na l'activité na sali elonganga et tout ça. Donc asiso existo manega na déjà ba cils na ntango na filma qui ont été na sala parce que je vais avoir un peu de temps et puis ça na sala bien pas parce na sala ba cils na mami na taka ba cils. Siko na koya kotia
primer. Na kozwa primer nanga yango na kosala elongi avant natia foundation yango ndambu boye miroir nakoya kopakola yango bien nde tiketiaka vraiment mafuta ozopakola yango elongi nyonso ezomona nazosala bien. Là encore que foundation nanga ya Hema na Kizango et aussi là déjà. Nazaki na l'autre d'abord foundation je crois numéro 7. Ce qu'on a yindi makashi na comme ça numéro 9. Donc eza suka ya ligne ya Bahema foundation ya Bahema ya modèle boye. Là comme ça nous beaucoup na ndambu. Now put a foundation brush nanga. Now go put a muna nilo nanga. Ito muna nalo pakola. Nakoya kobakisa mwa ndambu po esili moke kaka nafunisi biende nalinga pe kotia na matoi na se ya elongi na kingo kwa na kobenda mobeti na kingo ekoma couleur moko yango mpe bilamba na mibeba mpona couleur na ngai ya kingo na foundation nango na page awa eza na couleur moko nalinga foundation oyo mingi eza nango moins cher mais ekondaka nga bien kitoko makasi Bien, nasali boye nakoya kozwa sikoyo kosila nanga ya MAC nakoya utilize foundation brush oyo nakoya kuta concealer na se ya miso nanga na kote wana mosusu nasala miso wana mosusu boye nakoya kozwa ndambu natie na likolo ya zolo nanga ndambu ekotikala yango nakoya kotya modongi na mbunzu nakoya kotya lisusu na likolo ya bamebo nanga boye na oyo babenga ono bisekeni babenga ono libefle na bosaki kombo nango ndofa nakoya kotokola yango boye après nakoya kozwa beauty blender nakoya kobenda yango boye dep nakobenda boye te me nazo comprendre kaka
grave. Na beni yango. Na beti, on va faire na beti, na zo bete yango. Bien. C'est bon. Le befo, non? Le befo. Qui befo? Ah, là, vous savez comment. Nakuwa kuzwa benei nanga eza comme dans Sina ou Siena. Na invité ce qui est Siena ou Sina. D'abord on va utiliser topaz, mais comme moi clair pour nous na yindi et comme ça na moi gris oh le na on ka de la kinga. Non, pour na yeza moi mais pour na c'est comment couleur na comment. Nanga kutoa boina mfuniko mwangambu kwa kutoa mwangambu mutala vitu moko kulala mama machini na mbeba la baie quand elle suit dans la ça comme vraiment poudre et vendu. La monde a probé que comme ça vraiment gris, mais la route tombe vraiment quoi et vendre. Mais je vais vous faire dans la moque. Vraiment la binoko. Là, aussi le poudre on de baby salade là-bas. Donc là, tu l'as fait mieux côté non poudre. Quand là, tu l'as là-bas, tu as une poudre pour la tête là-bas la baby. Sinon, tu es pour changer de là-bas et tiens mon nom dans mon corps. Comme on peut bien que j'attends. Cosa
cost oil, brush oil. Nakubeni na moto zingine. On a fait le tamis photo na flash et ça va me boulotter. Bien. J'espère que vous avez bien, hein, parce qu'il y a un micro, il y a la caméra, donc j'espère qu'elle veut comme ça. Vous avez bien, j'espère. Bien. Quand on a un contour, d'abord on contour dans la cala, na oyo, on dit que vous avez commis déjà moins clair, là si j'ai couleur raté. Et on a comme un contour dans la poudre nanga ya makiki, donc il y a ma poudre makasi. Donc la poudre juste, comment utiliser la poudre ya makiki. Et ça va un peu moins bien. Mustard et bateza ya makiki. Na kuzafi bani bash na utilize ko na sena mo, na kula ko blenda. Nazo beta ngo mama. Kini bomo na se contour, na iko za benei na ngadi susu. Na tracer na sphère ya contour pour na éblouir contour wana bien. Na kotika o na kotika mama muke na koya kozwa brosse na nga oyo ezango na pelche boye na koya contour kaka oyo na bando utiliser. Ça va, je le vois. Quando eu já fiz o blending brush sama, blending but uma beauty blender, so quando a coloco já isso quase oil. Vamos ver no susu poudre wana metaki na se nakoya kozwa poudre na ngai ya mek broche na ngai ya poudre alors nazopisiaa nakoya kotia poudre na nga na elongi nyonso mpo navangisa ba maquillage na nga bien. Comme nakoya kotia blush, il faut pas que la blush soit gebruiken.
couleur oyo. J'ai ma casse. Après que je suis sur brosse, là, je fais qui poudre, je vais la blanche là, la blanche noire dans ma casquette. Voyez. Après, on a quoi que ça. Donc, que est ça. D'accord que ça. Couleur de la est ça. On a fait une ça missou. On a des couleurs de ça maquille, pardon. Et on a quoi que ça. Ouh, chutette. Quoi que je brosse na susu na kaka on a fait poudre na kwa ko benda ngol plus ou moins na temo na pe makasi mais les gens na ngemo na quand même on a tiqué en boye. Yes, na zone na ta ka on a plus beaucoup je préfère boye. On a déjà bien. La zone na ma emonana. Disposer monana. Donc on va taper les couleurs ya ba mbebonana. Bien faut ce qui revient à mon c'est le petit caca. Qui est déposé mon d'accord, je crayon na ya mauve. J'ai couleur marron rose. D'accord, je approche marron et un bébé. D'accord, comme mélanger votre couleur bien.